Bonjour, bonjour, Saline Bandekonyo Sobalandaka, Eco RDC Nde Makambo. Fanny Katali a fait Tchocho Zara toujours Mbokananga. Un grand merci à mon boss, 3 fois plus que boss, Jean Tubo. Merci beaucoup na abonné na biso nyoso. Bino bat boutique bozala wana ka branché, scotché, cimenté pour na Rolanda Eco RDC. Merci na Bandekonyo Sobalanda Eco RDC et Zara Fanny Katali a fait Tchocho Zara Mbokananga. Un grand merci balobi yemoko balobi boss abonné toujours quand botalara Eco RDC, boss abonné peut toujours na son père TV balobi wana to moni bongo Aminata son père Aminata son père TV. Merci beaucoup na abonné nyoso bolanda rabiso vraiment en tout cas tellement bozo mon a déjà kuna ba maramba bien également avec Eco donc ils a déjà ambiance il y a papa na mwana rien à dire rien à dire quoi. Un grand merci à ma maman Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo et pourquoi pas Abidaki qui là ba monsa mwinda leki mo saka na elenge tant Nathalie gauche droite na zone na moni ba moko Mamadou a riche motema ya bibi chama la ba bi complément 100 ans. Donc 100 ans de mariage babibo mais la bofa na ngwende na bino tozo continuer Nathalie gauche droite na moni bongo Mimi kabongo ya ba Mimi moi sa pembe babi fi o soko pesi rôle au sepeli na rôle na yo donc ko carnet rôle ne comme il faut. Merci beaucoup wana mukona lelo na bino batinyo so bolanda kanga o bozo zaka toujours branché wana esa bongo lelo tant bon moninga boye esa bongo elu ya bikoloté esa bongo télé-réalité te esa pesi on parlait des gens esa bongo et lubu ya bastar bongo yana même na bina bomba ingénieur na biso domi a bomba te. Merci à toi Verdict Yoka 24 mises au point derrière la caméra Verdict Yoka ba Verdict. Merci beaucoup Verdict ko fongo la biso to mona bongo invité na biso mukona lelo tellement bolinga ke trop ya trop li sofote. Bonjour Losako. Bonjour eza monora mindele na kipango vraiment tenga mingi Losako to mbote. Losako siko na zongsa ni oui wali bon alomia. Pardon? Isadia wale bon alomia. Kandolo. Maman moboti mwana mila mabele. En tout cas. Merci Nancy on a katia banda ko na bino bozaya ko sepela parce que bon moni déjà li sofote. Donc abino moko bo moni. Merci na bande ko no soma lelo moko lelo suto ye pa ina yo lianza ba succès tellement ba succès za trop bazo singa ko peka ka tozongela ko ne tozongeli yo toye li susu mais et ça la biso bien lianza apesa susu résumé muke ya qui est lianza à travers ka wapi bobo donc ça juste résumé avant to kende na oya mutu ya toye. Ouais, je suis lianza li sofote bo sonja bolingo la misamba pa na nyama zamba sila rasomote na botama na basoko na vana na libinja mama na ngai masoko tatanga likinja. Navana na njamba na bokote navani na lolikili na basankusu navani na bomba na monjamboli navani na boshikolo na bumba navani na nyalibosonga we na lisala navandi na njomba navani na yalikuna naza moto mai na botama na mai mama na ngabotanga na mai donc c'est ça na jonge neno moke par rapport à vina ngai yango wana. Siko mama aboto na mai aboto ndeni maman zaina kata mai nda boti otopende ni place na vraiment to comprendre. Maman nga botanga na mai par rapport que zemi nga maman na biso azaka na libinja. Maman nga azaka na libinja zemi nga kota na libinja. Alors kolongwa libinja ti basoko tellement maman nga il faut que woto peut-être amuni na na basoko. Atinga na papa nga tinga na boîte parce que zemi ko na 9 mois. Atinga na boîte papa ko bando ya libinja mai ya libinja mai ti afaba koma basoko te mabiso na mboka na biso elima na biso mai alinga yemo mo sa zemi fo akota na boîte te. Alors père nga likinja ko azaki mwana chef coutumier pe moi bilo na banga ratel atima mwana na boîte abano ko luka boîte ya libinja akompe na basoko bu mai ningani ta mai ningani mama nga kwena mai tasko de mama na zima beka mo sa zima kufa na mai te mama nga kwena kata mai ta kwena kata mai père agangi masokpa mama monde ya muso akwena mai te anga ganga tanga ganga bu mai ko china munoko mai kangami aganga siko na se pra nina botama. Merci beaucoup Ezeka. On a botami pela ngata na rapidité azu singa kekele ba kitu basala na mboka ba kitu ya basinga makasi wana prêt yaki prêt père azu singa kekele ba la ninga ponga to na botama ba misu mamo boye na mai liko na mai père asiminga asimi ala katinga mutulu na singa kekele tiens katanga mutulu na kata mai azu nga timer na kata mai akitinga so na hôpital ba jusqu'au mutulu na ekema mo ya village natal
bakunda na sante tambile parce que pe esika kokoba na ngali yenda lisofota za vanda wana chef coutumier. OK. Donc d'accord, papa résumé lisofota abandela musane wapi et puis les lois ko évoluer ndenge nini. Ouais, papa résumé na banda boulot na ba palais ndenge la kana palais ba nda boulot pour yokola musala pour biso mingi biso ba mongo arzaka ine mingi biso ba mongo arzaka ine. Donc na banda musala oyo na palais chez biso Salomon comme lianza yo vuma ya ready yo vuma yo pour mingi ba lianza mais ready comme na ngameza ka ready lianza. Donc bilomo bongo après na société groupe ya Marie-Hélène na kina na saki musala 9 ans et petit na biminanga na sala loko na ngamoko donc c'est ça. Apparemment babi que au pandi groupe olongwe est-ce que vous kaboni na ndenga bien ba miama ndenge zo bima na kokota profondeur te mais babi ko kabona na et ça li vraiment mabe makasi et à plus OK yo moko to memina batumsu. Bon ko kabona nga na groupe na zalaki et mimi mabe moko te parce que nga na longwe nga ngai naza na lo bangwa chaque fois que na tota mon système ministère et dans manzambe nga sali 9 ans na réveil na le PDG na sa PDA trop 9 ans na ngauta on système chiffre 9 ils a destin Zambie moi na soka na libumu ya maman na ye soka na 9 mois maman oselo morote mais tellement za mystère moi na yemo ka bikela 9 mois fona cha mutu na sena sanini na bima. Donc il y a 9 mois dans ta groupe, j'avais beaucoup travaillé na saki trop, na sali trop na zaki pe na kacha libu maman na ngai biloto maman zolia ezo kita pas moi na mwana do vivre na arusali pe ya trop et c'est un fa forcer nga peu importe pas si maman royoka mais nga fona bima. Donc peu importe pas ça royoka ko longa nga servement et le côté ba tout dans longa ba on peut grouper parce que nga na longa ki na bien na avantamisu sona par rapport il y a né mambeleka de kabina ma première na groupe c'est une petite plan le bangwa c'est que mami avec ko ba musu fallait ba longola bango to ba musu fallait ba ma promesse là qui te bo fana banda ko boya sute bo sasoni na te bo ba tompa moli ba mikolo moneke ekende mususu ne ba décider ki non ba quitter na bango nde ba quitter na bango nde pa moneke no lienza pe asara ne musala malamu et puis ba to ngo to ba bengani ba to mingi na suite en reformer bango na kata groupe vraiment donc ça là que ba moneke ba trouver bon ba travailler ensemble mais tout travailler ensemble y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup, merci Lianza li sofote. Hein, wana verdict yoka seki makas parce que qui va côté li sofote wana pesa ke moi nini. Voilà, maintenant tous continuer quand ndenge zalaka. Babi merci beaucoup babi ba pesa ka mbote patience si bembo pa changa la star et pourquoi pas à Victor Bagina ma 12 étoiles ba bon séjour na kata Kinshasa donc ça la biso penda bien. On tous continuer toujours mon vie à 10 chamontomètre beba zibeba hein ou mais la papa banebele. Par rapport à arrondissement na yo tout est comme ça nos télé-réalité et que RDC ça là qui nos télé-réalité par rapport à couper ça arrondissement na yo concernant Eco RDC. En tout cas Eco RDC franchement vérité top. Merci. Franchement vérité vraiment na ebi ke so gina rozo ba appel na pour na Eco RDC vraiment na osanga nombre ba appel Eco ta tel mebele yo mo lelo na na mo lelo kwa sika na bitefana ba non aw na ba non na Eco RDC bata mo na ba message avec l'intention na chapeau et mon chapeau na pe ko ko un salité et ko pe ko bunga c'est que remplaçant na ezali à part kilote na à part kilote ni na ko changer en na vie mais lokali koloni na ko changer na ngango na ko soma mso asika mais kilote na ko changer parce que kilote za iloko ko ba ratika ate le mbiti na ko fate le mi na ko zona renforcer na ba bâtisse sur na kati pona za na ngati liwana nga mais la mbali ko na ko longo ma domo na gambele na ko soma na nga mais ba chapeau pe na ko changer na nga donc na Eco RDC de manabi que Eco RDC c'est top et là toujours likolo et ça la mbebele Eco RDC vraiment dans à la fin il y a la vérité en tout cas au top. Mon boss Jean Chibo en tout cas félicitations chaîne qui toque carré au top toujours membre qui toque parce que bateau va continuer Eco RDC nul pareil. Ouais. Merci beaucoup, merci. Par rapport à ce lobby, au ça que remarque na Eco RDC topé na basali ya Eco RDC au Kolobani. Ba respecter boulot na bango, au moins que ba boulot za que non musala ozo musala ozo négliger l'homme ce monde que non pour comme yo moro na kata Eco RDC na Eco RDC ve na papa na Jean Thibault ba changement que moto a sali so a sali boye que bien té moto moka ya sali lokone tina suka eza bien. En tout cas mais pour na Eco RDC na moni biloko boye na ngona Eco RDC na mona on te que moto lamba vraiment bien ba donc en tout cas Eco RDC
namona on te que mutu ala mabina namona on te po bolamba normal mapena bien batabili tablier bien penelo ka mutu en tout cas c'est bon en tout cas Jean Thibaut mon boss nega to sola ki quoi donc carré. D'accord. Merci beaucoup, merci. On a toujours continué même qu'on a l'élo. Troki kotuna lisofote soko la muki na tongo. Et ça batum sous ndeti ngaya de fois na penda muluba 100%, 80 90 hein? Lila Kasongo. Donc tu vas penda 100%. On a za quand même sous na muki so penda fufu lala ki na parler non lien on penda poser. Fufu lala. Ata so comme ba 12 ans, on penda na muluba ata 12 ans non lia. Eh non betango. Eh yaya. Ata 14 ans non liango et surtout écoute na pondu mo ya mai Esco Thompson pembeni. Ah. Na muluba un vrai muluba qui se respecte. Eh chocho mboka na lia kango. Sikoyo par rapport na yo, ngaya des fois type ndate me fufu. Ce peu fufu zate moko moi ti et ça la rappelle bien mais yo ce ko so lam ki na tongo li sofote ngami ko liani. Ngavma na ndako te sans fruit. Na ndako te sans fruit na ndako nanga. Donc, si on a un tongo, on a des fruits, fruits, n'importe pomme, banane, orange, mangue, tout. Après, on a seconde, parce que banzala tongo mate. Que na nzala mona tongo, na nzala mona tongo que na muki na nzala. Ezama pasi popo nanga. Donc on a tongo na talaga mo générer la ngai moi spaghetti ma rapide na beti na ngai moi spaghetti ma rapide soit na zu moi ninga la ga moi nini moi nini Jean Thibaut donc boss azo benga déjà dans chez até donc nemba no boss yamba non direct pour mes até wana fol nga tuna musale bandi ye mingi bongo. Merci beaucoup, merci. On a toujours continué toujours musana biso balobi Laurette Thibaut Jonathan Thibaut Sephora Thibaut bana boss bazaba boss hein et pourquoi pas à Cyril monter mais tabou fato. Merci beaucoup. Donc à toujours continuer toujours na musana biso ta on a moni bon na moni ba mon ba de dipo mo boye o bazala razala ka le de dipo eza liandi ngonga donc baza mibale liandi na ngonga donc liandi na ngonga donc batuma basala vraiment tellement musana bango bien non ya ma patron parce que patron Thibaut abengi donc il faut katana no koloba non parce que faut na répondre les boss après tozonga na émission donc benga direct donc no balanga boye o benga direct plateau na vie que on retale l'émission moi ni nezoleka donc c'est ça quoi. Mon boss n'a pas fort et ça linga vraiment bien mingi vraiment bazar mona mingi bazar moi bien aza fanatique na yo mais azo bomba mona on est grave mais mon boss c'est singa non premièrement na fanatique na yo en tout cas vraiment ça linga bien vraiment bien personne n'a courage ça linga ngana fanatique no asakanata na penda fanatique na bomba kwani na éviter na éviter azaka ami na bino artiste mais surtout oza na bana pe ata 10 oza bana peut-être olinga particulièrement oui comment te jouer na obimi ngo kena bia star kobo sala couper na wana te puisque nga soka wala ti couper. Aïe, mon boss, na leli mabe donc na leli mabe salinga vraiment grand bien benga direct émission salinga vraiment bien star oui ça star oui ça je soka sali moi pause moko amuke abenga nga zaki na lisoro moko vite fait ya bona tuna ka suite à programme hein. OK. Merci beaucoup papa. Merci. En tout cas émission vraiment merci en tout cas bon travail. Merci mon boss. Merci beaucoup. OK. Et en tout cas, yo bendana Jean Thibaut komba mino ba camarade. Et pour na mon cas, ça c'est donc chocho tezamboka nanga. Chocho tezamboka nanga. Congolaise akena na makamuka mabe. Omoni le mabiso danini. Koza la fanatique ya mutu fo bombo mo ya na komise na matima peka. Akoma danger. Non. Fortifie mutu na musana ye. Fortifie mutu na musana ye. Vous comprenez? Tant mutu asa eloko bien, encouragez ye. Non, en tout cas mon frère, tu travailles bien, au salara bien. C'est bon. En tout cas message
il y a mon boss Jean Thibaut Chiboba et fortifier les sous encore de plus. Nathalie que non un patron un boss à Benginga tout au soyu naie pour que non liens vraiment je suis ton fan. En tout cas, ça l'a bien makasi. Et là c'est que non il faut na baxer sur na multiplier effort parce que ale mbako cause la fanatique na ngate. Donc faut na la kisaye ba qualité na bisa bilom chose ngate pas moi non c'est pas ta mystique. Oki bien bien ngana obi makuta singa ko boss na kilote na ote. Dans ça le rappel. Rappel non ça biloko comme boss ma vie na ngate ko boss na kilote te. C'est que quelque part apporter ngana mutema na ye. Considération pesali. Donc en tout cas c'est ça. Merci vraiment à mon boss Jean Thibaut Chiboba. D'accord. Tozongi par rapport à eloko linga. Ouais, à part fruit, si on a l'année na tongo, ni na beta rasiko en tout cas, ni soyez là na michana ye. So yo matali malo ko ya ko na mystique na tali que pour parce que ndako ba ba ya tout le temps. Tout beta malo rapide. Moi me panzi moi rapide pas moi cuisse moi rapide na moi fufu moi 10 to lekin sonzela. Moi spaghetti pesali na lekin na nzela. Mais type na tongo vraiment ya moi passe. Il pas vraiment na tongo passe. Ndeti na tongo linga mi ko beta kasini tongo ça moi rapidité au liang. Spaghetti de fin. Spaghetti. Spaghetti de fin. Ma spaghetti na tongo beta on rapide moi ko moi rapide tournage. Pas na rechu tant pas il est qui na on a petit rapide au kena. Sur mon maman qui zali beti molo ko na normal kena ngwa. D'accord. Mais ce qu'on ndeti biso boytoye lelo to raisonner ngana verdict yoka to apena nzala ya. Bana tongo dans to liete. Donc la mki na ngana ndako na ngana sokoli na bitena ye. Yoka pa la muki azui ça qui n'est comme l'école caméra minduki e konyo sorti toye le pena to bito lié pa lianza li sofote. Soki lianza ebe olamba to hebite mais le to na bezo lié pa lianza so lianza lobi ayamba biso oyamba biso na ko liani. Bon le ko za na ngobilo eza ndeto ina tongo boye photo beta bino mo mo rapide fona créer mo le moi la mwanga ngai na chona boki na mama mpanzi na timo mpanzi na na ko enseigner beta na olamba moi me panzi na timo mangai le mo bouillon bonga vite fait ma fofu ma pembe ba Congo tata leki na ngona diek wana siko mona sika po ngalamba fort tout ne pena petit na rifin boss na ka États-Unis petit na frère papa rifin boss o pelenga car la mimité parce que wana oza ko to lobaté petit na pelenga bena car bi fait na pelo car donc petit na rifin boss ya ko lobezate na ka États-Unis siko za na mbote belé aller ba biloko loboko na ngamba le belé ba fi na Sergier malé loboko na ngamba le belé ba nik mukuk balé loboko na ngamba le belé zo comprendre ngala lesa batu ba mari ki soka ba père na nga peri de Lazare ba mari ki soka ba bi loboko mwana donc na lamba rapena bien na lamba ma bien en tout cas le faut mo sentir oyo comme tant nga po nga na enseigner na lamba na za ko enseigner na oyemba po po nga kenda bongo nga kenda na oyemba na oloba biloba na ngai na obimisa makamna nga zo bima nango na kenda ka nengwana fo na bolia pena mo mipanzi mo chema ngai na chema nini lo fikili na kati. Mais ce qu'on a habité yo monde ko za mbongo no parce que biso to liaka biso bende pa biso to lakisa ka mikolo lo lengi ba liaka ba kataka fufu donc wana mwemba mo directement bab molema le suprême et pourquoi pas Anora quand le jument ça pembe non abanda uti voyage dika donc moi été non été penza donc to habité donc pona kolia to lia na biso mama na to kolia tolia tokolia nana batu bazali bakolia ba yove okola bazali tokolia na biso mambo eza nango bien ba mani mambo ba ke monsieur avant une semaine mani mambo prêtre vous comprenez tokolia na biso ba sp bazali na kata Londres wana tokolia na biso quoi donc tokolia pena. Merci beaucoup, merci Najwa Makasi Babi Trésor pour tout monter mais tout gaga Babi Patrick Tshisekedi ya Patrick Tshisekedi Maboko Bank et pourquoi pas à Patrick Ngeleka aussi Maboko Bank famille nangamo donc Patrick Maboko Bank donc bon mais vraiment l'histoire faite aux en un moment oh Mikolo na moni ba joueur ba komi ko kata nango ne ebité yo qui ont déjà kata bao na ba joueur obinisi ba joueur na terrain ba joueur bazo kota oli ba joueur ba tubani selfie kata moto koto msozo bebi ça peut batata ba toi rien kata ma bête moi ben na mbara bien kata satana masasamba akapela na mosala bien okati minimum mabe to kati minimum ya celibat kata baoba milimo dérangeaka bato okenda liboso te kata baoba donc nzembo oyo eza ko enseigner nzembo na loyenge te vous comprenez mingi ba kata satana na kati yo okata satana nini faut démontrer okata satana nini ngana zona bi bana nzamba sala satana ti lelo
alors masasa maneni c'est votre kangango boye téléphone à longolango na comprendre que suki et force va na mingi na basuki pour moi na Samsung habite téléphone longolango sur sa poil menjebe ba Paul vendre na samakolo katarango menjebe na mokongo mi ba mi mo bebocha misembe na sia na lokola katango yana imaka kata bao 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 kata satana mesembe kata kata bao 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 na se alikinya kata kata bao bao kata satana masasamba kata kata bao 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 peralo mia kati kata kata bao bao Karine Mokonza kati kata kata bao 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 na se ya mimbese kata kata bao 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 Mani mambo akadi gata gata bao 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 boss Jean tika na tema no ponga na loko na tele manga ko ambiance en tout cas Karine Mokonzi yayo yango wana donc Karine Mokonzi oyo abino ce type moni baba boy bazo linga bazo soutenir mutu ba fortifier mutu na encourager les kechu balekele en tout cas na Chine les kechu na kata Chine déjà les jeunes politiciens na kata Chine bambo tebele ozo comprendre bazo ko appuyer mutu bango ozo comprendre c'est ça. Boss gentil boba kati kata kata bao 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 boss gentil boti boba kata kaka masasa mana yo otongo ba lipeka bozi bebino kuna pote ya nini big gilet toi boss gentil boba kati kata kata bao 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 na se alimbese kata kata bao bao leke chua kati kata kata bao 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 mobiki sakati kata kata bao bao oh ripe bosse kati kata kata bao 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 oh léopard oh mona ba 3 ans pour tout ba dire merci mbokane ba bolingi ba sama mpeko ba oh mona ba toko ba tisserand oh mona ba casque songo oh mona toko ba mon vieux papy le roi akati donc et puis parce que faut kata kata parce que kata kata ne yango qualité dans ce moment que tu as mis dans le monde des athées parce que na ute na mutika Anto straight kata kati kata kata bao 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 na se alimbese kata kata bao bao oh katango nankanda kata kata donc yoka pakata yoka les gars cameraman kata yoka kata oh fani kata la ya kata yoka como no kata la yo pena ko kata ga yo ko la te fani kata le kata kata ga yo kata ga e mona donc to kata kata ba baba bi créera moko danse ka moko ba iba danse no to ebi ke ba iba te so ba ibi na zongi est-ce que on se va ibi na zongi est-ce que utati na basoko na basoko tu va ibi na zongi est-ce que utana yesa mukolongi mon papa ba ibi na yesa kokoba na nga na tombone ke ba ibi donc eza eloko mo ba ko ibeza wana te opan Marie Kisoka kati kata kata bao 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 Pedrito Lazare akati kata kata bao 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 Patience Bembo akati kata kata bao 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 Ife ukola kati kata kata bao bao Mimangalula kati kata kata bao 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 kati kata kata Rose Mbuluku Pamela Tsungani kata donc bana tu bokata kata baoba Coach Marseille bokata kata baoba Serge kusa kata komana pumpu na kata Kenya kata kata baoba donc yolo bakuza eza côté surtout si émission tu esili boss gentil boko ta place na moko sel yomoko zo big gilet kata baoba mon général des fois ou baobi kata baoba donc général T donc c'est comment Kenya T merci on a toujours continué mais pour en lire bien tous ont accès ba finga biso te to loba te to polémique te biso moto na mboko na biso oza bongo ye lubu na biso donc yango yo recette na biso donc budget na biso ezalaka $20 do biso to pesa rapona mutalamba pona juste lubu ya bastar de to pesa osomba biloko eza na se ya $10 to pe osomba o eza likolo ya $20 embadi
Ça n'engage que moi. Mbadi. Donc biso sans problème. Mais yonde karande au service biso répand biso to lia na verdict que 24 mise au point et puis to kende. En tout cas, merci beaucoup. Na geste, merci beaucoup. On a que non. On bête bête na ngam ko pesinga obesa en tout cas maman bonheur na parieur c'est ma casse maman bonheur. Ah maman bonheur fan na ngai pesus. C'est ma casse mo lenga bidenza lomba bien so na ekino lambela ngama bonheur. Ambote bela en tout cas parce que sans oublier les jeunes coups bambote le parce que parce que belé tolia pena ça va. D'accord, merci. Kobonga mabso na habité au sombango quelque part wa to kota. Nga kama tongi gambela ka pemena. Domina c'est biso te je. To ke gambela kuna papa na ngai na kota na bio to solo na bango non ça elo quoi mais to wasta rambo to sama mambokati. L'état autorisé to tourner partout. Donc il faut empêcher ces actes sauf que moi il faut qu'on zanga na ngote molo comme ki zanga na ngote mais quand même il est bien quoi. Donc quand même il est bien nabi que mission yo et comme ça Verlaine c'est qui est optimiste. Verlaine c'est qui nabi que au camp moi mais il nzabo ki yo et puis na bosanité pour tous les camps mingi Michel Katonya na kata Londres na boaki yo na bosanité faut boire bateau pour chez até mettre les bolotika na tika bango de d'accord, tu es chapeau. Mais na teka ba message déjà que non bien. Pas comprendre, ezakanga. Pona bike eko RDC yanzela donc to ba otala boy muto comprendre que lenda komina boy. D'accord. C'est ça. Merci beaucoup hein, to continuer parce que comme na air to kende wenze. Babi un grand merci na Selem ensemble babi jo l'homme noir dans l'océan. Mon bel comme banga mon simo kwa boy et pourquoi pas Blaise Bazaba Blaise. Merci beaucoup to kouten bongo sima. Verdict qui au 24 mise en point. Merci beaucoup. Check. De la caméra. Papa, moi, quand tu as mis souvenir. Oui, c'est bon. Ok, nous avons des pistes. Maman, nous avons des pistes. Oh, combien de 100 francs. Et puis, il 100 francs. Il y a 100 francs. C'est une équipe simple. C'est de Ça fait mieux aller la piste. Ah, exactement. Il faut tirer la esline bombo kante. Merci. Là, tout sur mon chat.
kala fese la zela mwana biso ki kino donc nda ko mo ekina ngo donc faut prévenir Mini bottle la vérité. Mini bottle la vérité. Il y a dans ça, on n'a pas mon nom, ça peut vous dire quand même. Vous êtes pas de haut, ça on dit non, on va dire. Là, mon tout quand même. Ça vous savez où c'est soumis comme ça dans la soupe dans la lame. Mini bottle là, ça va ça on dit. Là, ça va tout ça faire vous dire. Bah, on a quand même. Il y a le les limbo bokata au kamo. Wana kwa face nanga. Au kamo qui n'a produit jamais. Lambaka na ngai. Jini le tofe na lambaka na ngai. Esprit baba on na Londres na lambaka na ngai. Ando kipenga te. Lambaka na ngai makali. Merci na bande konya so balandaka Eco RDC, merci na Sami Cointro baba Sami na kata Bruxelles. Merci tozo continuer à bongo to muti wenze. To moni commande ko na biso lianza lisofote asali wenze na ye, absombi biloko na o ya kolamba. Suko a to komi lianza présenter biso elubu na mkono. Ouais, non, ça la moi vite fait au moins les ngai. Les ngai na ngai. OK. Les alliés fufu na ngai. OK, les fufu na ngai. Fufu na ngai. Fa pembe. Fa fufu ya ngambo kuna. Bato ngambo wana. O semu na ngai. OK. Oh, je crois que vous avez des épices na ngai. Berger na ngai Maïjani bolo so mboye ngai pardon. Épices na ngai. Épices na ngai quoi. OK. Dans mon wana, ça épices na ngai ngambela biloko. Ngala sana Maïjani bolo tayiba kolamba yo na lakisa yike. Maïjani balamba basaka bo. Ya Maïjani bolo la ebe kolamba te mtolo. Ah yeah, kolamba pa biloko mai yanezanga tina wana. On lakisa biloko ba biya kini bo ngama lakisa. Donc bongo odala babo yam ambala misili ka misili tongo bipoko on bala ngalinga do vivana kana misili d'accord donc ya pipi be épices nanga ozomona wana épices nangai reza mipanzi on a sombaki donc on mélanger mipanzi na on a mélangé mipanzi na ngai place moko tout le monde peut déjà s'opérer moto na déjà na pesi moto déjà faut prendre fait que moi rapide quoi donc mipanzi na ngai moyo donc linga mingi na tongo mo bouillon vite fait quoi et ça va bien mais à condition que ils allaient yambila bon yo maman ni sala donc nasi yo nanga nazolamba yango yo nganga nanga yango fufu nanga yango mipanzi nanga yango makana nanga moto yango de na pelsi déjà atika kana sanga ngena passé na cha mipanzi nanga na moto vanda na be épices etoka mwa muke
après avoir ce que tu connais qui dit sinon on gagne na tiesu na moto les mandé tout continuer à sauce na biso. D'accord. Donc on a passé dans mes panzi nanga. D'accord. Merci beaucoup wana bino so balendi ya Eco RDC et Lubu ya Bastar ya Lianza Lisofote tozo continuer le temps na tikeli micro ba explication mususu yo ka 24 mise au point et senga rake yemo kazo loba azo sala azo loba. Merci beaucoup na tikeli autant aussi samsalano. Oui, merci beaucoup. À suivre. Okay. Première fois mi pandi nanga, on a passé pour la deuxième fois. On a passé mi pandi. Au biloko faut passer très bien. Je suis à mon makila, faut passer vraiment bien. C'est le tenir sur l'homme. Chose au lamba biloko passer bien té, Marie-Jeanne donc là vous avez biloko comme ça ma belé qui tout. Pour aligner le baba on gagne moi. Nanga presque ba ongola na Steve Bitulu ba mo ndeli ya sala mi panzi. OK. Oui ça. Troisième fois nanga na passé mi panzi na kati ya mai. Troisième fois nanga. C'est bien à vivre frais. Faut que ce soit bien. Troisième fois nanga na passé mi panzi nanga. Moto na kata bikisi na ngai kata bikisi na nga e permettre nga ntango mai ezwa moto na sope mipanzi na nga pokolongo wana te pardon oyebi na ndenge olati tablier na ndenge ozokata ozokosala na restaurant nasala na restaurant na basoko mais naza moto mai na moto azamba sikoyebisanga na osani nanaka mwana kini na moto azamba yo bokasinga na vanta na mwana kini nasala butenga na moto azamba so boyi etali yo so boyi na olenza mpona moto azamba ya pas de problème kasi na mwana ngele na mwana bino na moto azamba nayike baoto baolandanga na minisi na ndenge olamba biloko yango après pe kokozwa combien de temps pour ebela bon normalement ça va 40 minutes 40 à 50 minutes déjà c'est fait na kati bekisi na ngai sinon sopi panzi na ngama ya moto et na tie koza nango bouillon ya teke fona service ya sala te atie na ngatu na kati puis na tie na moto vai na ngo tita na sisa kotoka ebeli sikozona bango ya Wilbert ya mbila non mbila tetaka biloko mbila esimba te biloko na bino ti soto bonga bonu na nga mosaka mwana loba bikolo nde siko omona nabomi kaka secret est-ce que vous comprenez nabomi kaka secret par rapport que non balinga nanga balinga te eza bayiba te quoi mais ça va déjà donc lelo bon est-ce que Marie-Jeanne olia te aza monako polopolo olia te ninga ye pena baye tournage epano balia te anyokolanga na malongo na tournage ayebi mpasi amona ngai mais yo na bino esimbaka makasi Marie-Jeanne wana kati to bosali mpe suna odala lisusu wo makati donc bon en fait théâtre eza g il faut boyebana ke oyo aza boye esaka bien yebaka nde mosala ngo so oyebi no yango okopate mutara nde na baje nanga tosimba na nyonso bamosenga te bokutise nani boye bokutise olianza na nani boye ozo comprendre po sentir que non j'ai epesaka nango normal donc ezaka g ok
D'accord. Natiki le temps ça là, nous avons des soucis. Ouais, non ça n'a pas vendre la zéro lia. Merci. Eh, non on lia peut-être la ça mikolo le ndenge ba. Encore baluba. Oh yo mo. Et les gars bien. Nangai. Parce que moi nangai. Na so pango likolo ya. Ok. Je vais me prendre ça pour permettre nga et longola moi zéi na bila mipanzi na nga. C'est ça. Nanga deuxième nanga on a passé. Légumes na habitude à passer légumes 4 fois. Oh bah légumes à la zéro trop ya na mabele ba savité monsieur uta na bilanga kuna donc faut qu'on passe à légumes bien. Donc c'est ça. Là sur passant on est na moto pour elemba après na tia on a katia kanzi na ngai. On tia sikoyo. Ngana moto ok. Après avoir que na zo ai na ngana kataki na uchango na kati ya biloko na kati ya ni na ngai ai na ngana tena kati ya panzi na ngai na zo mungu na nga na cha mungu na nga et puis ensuite céleri na ngai matie et puis ensuite feuille na ngai natie ensuite qui magie na ngai imagine nga mabaki na kati tiki imagine nga après na ochango na moto etoka moke soki toki après na kotia siko ba achenga nga na kati na bepisi na nga po Yaze arrête to kati be la bon to lemba moko. OK, c'est ça donc etikali kaka na zwa nganga na ngasuki mipanzi na ngelembi etoki moi bepisi koti na kati nganga na ngasuko na koti na tina kati et puis na zuna bepisi na tina kati na baloli et puis tozela ti ta etoki soki beli na kiti ni na tima botolia. Donc pour le moment dans zela mipanzi na nga etoka ekota bepisi na kati. Ba biloko na tie ba ai ba muscade na ba feuille nanga après na roche ba épices nanga na kati on a déjà beli elembi OK on dit mi pandi nanga koti ngai otuti mais ko beta beton ka ngai tout à fait ko tout est ko beta beton ka bongo ce qu'on a tiré épices na ngai épices na ngai na tiré épices na somba na ko donc encore on va les tiré épices na ngai somba na ko
Marie-Jeanne Bolé, la zone urbaine parce que Marie-Jeanne Bolé, la mabouité. Et quand on se fait Monica, Ebeli Ndaye. Nazanjala. Nazanza yaza kananza. Ah, c'est Fanny Zomon. Donc, on va ngai nanga. Na ocha ngai nanga. Ngai nanga. Attends, on a 4. Eh, c'est bon. Nenge yo tenga ngai boye. Mena ko ne mo ban ba balia ngai ngai. Me mo mbalo lingi ngai ngai. Mabete. Mo mbalo balia ngai ngai te. De to ka ka bino ba mo ban ba. Ah bon. Ngai ya kana na mtazama. Nani na ngati do. Baula sfogo na. Balola. Ngai na kati kata bao Marisha na kati kata bao Lambindo mbakati kata bao Sea misembe kata bao Pera lumia kati kata bao Sea mipese kata bao Kebosa kati kata bao Sea mipanji kata bao Sotuto kata kata bao Ngaya kati kata bao Mani mamba kati kata bao Jatiba kati kata bao Kwendesa kati kata bao Wani katalai kata bao Jatiba kati kata bao Bulula kati Lianza kati kata bao Asea mimbese kata Kela zimo miasika kata bao Yosa bango basangana Ozana pas de Kati kata bao Misembe kata bao Kela zimo miasika kata bao Ambiance dans Nollywood. moyen Marie-Jeanne na Koliate. Marie-Jeanne na Koliate. Kata. Ya Félicien Yoko. Ya Félicien Yoko. Felidodo Santos. Ainsi, bozo mon nini. Il y a de l'amba quoi. Donc, on a bien quoi. Donc, à la minute, tu as lié. Donc, si vous avez un fou, vous mangez un peu de makasi. Ngai tito suza Marie-Jeanne na Oliate wala biso beza na retard ya pomme makala na po na moni makala deja ça makala na verdi donc na makala na makala ni ata miibi ya ata miibi ta da ba yo bata ma ba ata miibi ta ba oyo ali anzambe mama ya Félicien Yoko ya Félicien Yoko ya Fredidio Santos tala ayeka abu sangai il faut topper ça Fanny trophée. Fanny Katale a fait à maîtriser. Elle bosse Jean Chibo Chibo donc to reconnaître Fanny quoi. méditer. Mériter parce que elle reconnaître fille au pour me clipper et c'est ça la bien. Ah bon ça n'a pété Yoka. Ah bon ça n'a verdict Yoka té. Verdict Yoka est mise au point donc au boss ça n'a pété la caca donc ça l'a bien. Yo ça le boko
lesaka bakata yango te bango mpe bato baza koapuye Paul Mosapi moko mo esuku ya miso namoni biloko nango ebeli ok anzungu ezitaka biloko na se ok c'est bon sango ti biloko nanga c'est bon ti biloko nanga ok ok nasire Aminata Bofaya moi c'est Pembe Karine Voloko toujours dans Lyon Zuzi Konde mère double Geoffrey Boloko patron simple papa clique lemba na bigi tozoli akala mingi te leti pour tout Schengen maman na ravise Iris biloko be de yana chasko mai na fufu pour tout le katolia quoi donc le Silida Silva maman na Gabriel donc na bidi na kati ya Lyon wana ba bato a Rossi quoi ouais Rossi et Ouna bambote belé chasko mai na fufu. Ok, na chame na fufu. Pima. Non, là, foot. Mais et là, on va souka ngo fufu siliti. Na mboka babeti babonda eleli sango malamu na mato ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiko basalaka mpe émission ya musique emisalo sambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Sinde mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet kotala émission mokili ekomi kotala émission mokili ekomi kotala émission mokili ekomi kotala RDC site nalingaka mingi oyo Mipende. Ouais, merci beaucoup na bande konya so balandaka Eco RDC wana tokomi bongo na suka vraiment ya elubu na biso ya basta ya mukolo ya lelo ya lianza lisofote tomoni comment lianza alambi lianza. Ouais, na lambi ni bomoni wana lambi vraiment ba comprendre na équipe na tournage bon vite fait. Fona sala rabo pour biga na tongo na ngama bo moni reposani tournage ya Minata son père tellement na tournage ni na préféré na beta mo vite fait. Na biki nous pesa $20 $20 la bébé qui na na poche na tiser le mois rapide parce que pour tatou et on a $20 mais quand même na salle effort que non tout là moi le monde na tout ça moins rapidité tout dami donc c'est ça on a mis mon panzi dans na fufu invité bololeo mtu ça raté tous à poto kabola moi biloko ensemble quoi ba ninga musubaza awa ba ive ko la baronel bazali ba to ba bazaza awa mais to ko chama maboko ninga ça la rapporto continuer le tournage. D'accord. Merci beaucoup to continuer bongo to kutani bongo c'est comme ça to lia au souhaiter biso. Ouais, bon appétit. Na biga na minute au téléphone ngazo vibrer nazo mona Tatiana da Silva na Irlande, na mona Rodi ya Miss moninga ya Rossi ou nazo mona Divine do Machama na Londres, sans oublier Kenjo Damour na kacha da Danemark et puis Nicole Vangu SP Balonga na Londres. Maître John Bombate na Kenya, sans oublier José Luindu la France, le grand Jogo, Gauthier Marcel, na Bossa Noté, Nigel Pira, Eric la pape depuis New York. Emily Boko, na robo jamais mère nangai. Angelani Safari, maman Emily Boko, na bosa était Angelani Safari. Moi j'adore ta Safari. Ba mote belé pesan jouer Lowo Sobrino Ramsès, maman Christine na Paris. Gradachou, copine Aïda na kacha Paris. Ba mote belé en tout cas tolia siko. D'accord. Merci beaucoup. Merci na bande konyo so balandaka Eco RDC wana tozo continuer. Na pesimba moko bambote belé na petite sœur nanga moko Princilia, babi Princilia. Umela vanda na bwende no do moi pembo au senti que miss ouais. Le roi miss nia ou le roi teba lanti ma teba lantité. Merci beaucoup. Moi aussi. Souka. Azab. Poto te ya. D'accord. Merci beaucoup. To pesa ni bongo pesi o souhaiter biso nini. Bon appétit. Tout le kitoko na vike biloko bokata misapi mais bo comprendre les amis belete
ozuma lo moko china monoko esilo ke na ça non ka juste on expliquer que na 20 na yo moi loko no estikali nango manana bebilo bele bongo so tante nga da mutazama na vite na kosarate boss Jean Thibault 20 jours pesinga na tizie monda metike na poche tala ka tomate barolia molo on tient na poche et comme rappelle ma sikre na tongo d'accord maman ke na bongo d'accord merci beaucoup bon appétit merci Nandi et puis gende tolia boy na bi donc les bords de petit papi bousse pas français sous alimoni ah tianga yo ma ba mbona tianga na bana ilo banga mabanga na mabanga les vingina au base na Afrique ici na bi ke za yo mais aigle sindel na ngola oui mettre tes choses boni beaucoup ça na comme le côté c'était Botamba tolia mettre tes choses mais ça Jacques Louis Son ça bilona. Son ça. Son ça. Yo asinga no banga poza kamera. Oh. Ali ya kapita ça. Ça va te descendre. Danger. Non, non. Oui, hein? Oui, le beau quoi. Ça bonne que fita là, ba pièce ça bonne que fita. Rosette l'opinion, tolé le boka lianza, mère abupia. Mère abupia, tolé le boka lianza. Rosette l'opinion. Bon bah j'ai encore bomé na mboka. On est allé au Bangala kaka. Ngaze. Jira sikiwola e. C'était Botamba. Non, il y a bien pour nous belle. Non, il y a bien pour nous belle. Oui. Merci na garance moi sikitoko na kati ya Luanda. Merci na bandeko nyonso balandaka Eco RDC wana bongo to kolia elubu na biso mama e balia kaka bino mo moni basani. En tout cas to lié pendaso to bi to lié te c'est que to kosi. Merci beaucoup Yaya, pardon ma chérie. Eh micro nganza mbita kolia poni se sikate le poni e sikate tambenga kolia. Ani kanza ba talo ba mimangalo la ba otala o ba nani ba pamela tsungani ba totala donc ba tete Botamba buba Bokembe Rufan Bokembe Wilfran Bokembe buba Bokembe ba motebele ah oui arobase na Afrique du Sud na bossa noté le vingi ba motebele le vrai maboko bank na katangola Francis Dikando le vrai maboko bank wana madon ya kati ba lebi marché na lebi lianza donc Francis maboko bank yonde quoi befeya Atelier totondi surtout ndeti ngai en tout cas bo comprendre nga mom ke pona tondi makasi papa lianza en tout cas merci na ndenge po formula mbeleli ngai yo na mipanzi en tout cas na ko sala ta 2 semaines na ya susté po franchement na tondi makasi pona meti makuida merci beaucoup Serge Eric na kati ya États-Unis ba comprendre makambo ba refaire boss ba yaniki mukwekwa bazo comprendre makambo avec no madame makafa. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mireille Kwema mwasi kitoko na kati mwasi kitoko mokonzi Mireille Kwema mwasi kitoko mwasi ya mokonzi. Ah OK. Ah Mireille Kwema mwasi ndia mokonzi. Jema mwasi mokonzi Nzambe na Lola. Merci beaucoup tozo continuer to uti bongo kolia na bande konyoso balanda Eco RDC yamboke tozonga epai ya yemo ko lianza to meka mwa mke ko solola parce que to moni batu balié. Est-ce que biloko ngo malgré biloko sili est-ce que zagu donc baloba kaka bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Par rapport à recette au bon par rapport à recette on allié bon kota la yependa za mwana mobali mais aleki ba basi misusu pe na kolamba donc allié pe mwende na toki na lié penza na ba mibali na lié pena na CP na bilo lianza lambi c'est na bien
Par rapport à Yabirepa au lié au sur 10 au couple c'est combien? Bon, sur 10. Bon, on a au bac c'est 1. Donc 11. C'est longaï. Non, le vélo. Bon, gars, le vélo, yo sangai. Bon, on a fait comment yo? Moi, c'est il faut la marque. Na PC, na bac c'est le 1, na PC 11. C'est combien? Sur 10. Oh. Oh, ah moi mobile la miki toko. Dans ma bébé na la mi bien failli bo chon sur 20 pour toper c'est 19. Yo 11 sur 10. À kota kuna. Bah de boka 3 personnes. Na boki Devs Kinsala na Paris. Sami Bikoro na Katangola. Amina nga Nadine Ndrous, Pamela Tungani. Na bosalite Mazizi Elanga, mama chérie quoi. Ya ye bambanga yango wana. D'accord. Kombo na ona ni ba balandi pa ba ki mutapesi ya ye mabango. Kombo na Karine Kianza. D'accord. Merci Yaya. Bonjour. Bonjour maman. Yo to zeno banda wenze. Banda na wenze Yaya. Yo kama nzele. To tamoti wenze to so makala bani to so mitu. Par rapport à se présenter na. Bon nga kombo na Yves Ukola. Bon par rapport ya repas pour na 10 sur 10. Na limite ke mama na kolamba boy. Na limite no neli nza lambi boy na limite ke mama na kolamba boy. Ndeka nza baka leke se ka leke ka ya solo. Pour nenga lobby te aleke musika. Te le ka musika na kilianza za mtu mo loki. Te na kote manger mi te lianza na leke na lamba. Mama nga kosa na ngate. Ngalo ba nga vérité. Ya nde aleki mama na lamba. Maman va rien voir. Pour n'arriver pas 10 sur 10. Non, j'étais. Bon, on a fait des dédicaces jusqu'à Loco aux États-Unis. Lisa Moussi aux États-Unis, Tassi Moussi aux États-Unis. Mené ou Kola aux États-Unis. Donc, il va boire que en il get où Kola bientôt na Kisasa à monter en moi. Carla la métisse noire blanche na Portugal. Donc, na kata Portugal, de la part à mon boss Jean Tubo Balobi, merveille, kwema ya merveille, ou mela, toye pa ina, po na soukisa na batato, na ebi ke ato no soukisa na bango mibale, eza bitumba. Boni. Kimia maman na ngai Katalea, Balobi sero azo refléter 47 000 beautés à ba femme na kati ya États-Unis. Et puis à une seule saison quoi. Donc Katalea dans ma vie femme mon boya mwindu lokwa ngabwe donc belle sans produit. Merci Nayo. Ok, ils ont nommé, Nabi Geti Bomoningan Liboso Mantalatala Nabino, vous comprenez déjà que Moutouni Azal Bosso Nabino, donc l'artiste est nommé, qui a vu les pères, qui a vu les fils, a vu les pères, fils aîné à Papa Lianza, donc par rapport. Donc Papa Lianza Lambi Bilo, on a équité au Makasi au Saranate, mais on a PCG à 19 sur 20, mais on a télémélaye au Kola Mouké par rapport à Marie-Jeanne. À Bételangé Loro Moro Boye, la Damaché n'a palé, légumes verts. A isolant osko moi mkina mbisa okauka koto abeteli biso poso mo ya otumba fufu mo ya libanga ikauke vanda na siko tolia na pilipili mo ya kuboeta batuta onka sek bon ba chelinye loko na biso damazona so bochango neko na chena to sena mo émission batu ba benga ba tuna ba yo luka ke nolambela ba ona ba fete voilà kota par rapport na bi wa lekite wa tikite ngaka na côté lia Marie-Jeanne bololé par rapport donc artiste na bino no mapesi bino ba mote belé ba na poto tu bolinga ngai bolinga no me makamwa sikezo makamwa belé zo ya Rifin boss nazole la main misu tisiko ezo kitaka ezo ka ukate mutako ka usama ya misu ezalaka rayo Serge Eric nakati États-Unis obisenga no mezala pio pesa numéro pesa banini tu na pesa kimetisi ko western nanu e bengi ngati donc nazo zela kaka yaniki mukwe kwa nakati États-Unis ebisa kinga ndombe kona glace munene nakati ntima na kona kimetisi ko glace mpo ezo se dissoudre nango donc nazo zela kaka par rapport bandeko tu balinganga na ba France Stéphie Mungu nakati ya Paris Plamedine Tumba nakati ya Paris donc merci Nabino par rapport ba onos tu balinganga ndombe qui a vu les pères a vu les fils ngai fils ya lianza lisofote bosonja bolingola misamba misisamba apana lwende nyamazamba sila rasomote autrement dit manjaka njaka mata iseke pulenge ok ba otu balingaka judiciaire nommé Landry boko contacter na plus 243 89 711 86 68 plus 243 89 711 86 68 donc merci papa Sanor merci beaucoup merci beaucoup bonjour fille à Chochocho
Sentez-moi bien, mon accord, courage, ben des athées. Moi, bah, grippe, déranger, puis. Grippe, malgré grippe, nous autres, ça, comme ça, le tournage. Bon, ça, nini. Na osala nini. Donc, il y a bikaka, tu vois, selon conjoncture. Si on a bien là, nandaku, moi, nanga la fille, Niki Claudine Louzi, nini. Donc, la fille à maman, donc, il faut na lukakaka. Il y a un moni, le quoi, bah, reposer, t'es super malade, donc, tu obéis la pas, bah, reposer, t'es ma participé, donc, il faut na salakaka. Pour na lukaka, t'as moi, un petit rien. On a posé na zaki na mbon, n'engane au sate. Na so mo ngandi na olala la ana ko kakute. Ah bon. Moi te nalinga musuni omoninga ma lokuta mabeti na lia musuni na nini carnivore po openda mungala na lia penda misuni nyoso nalinga penda misuni quoi. Et puis nazalaka même si na tondi suna moi musuni na simba ka fona lia mais na koki il faut la simba ko donc na lia ka penza dans yango wana mais manzo tango ba ko za ma bienté. Merci beaucoup. Donc sur 10 bon lianza mombali jama ko kananga moi si la mbela moi mobali bon aka mombali sur 10 na pesi 6 na pesi non na sala moisin na pesi 5 sur 10. Parce qu'il y a un mambal. Et bon, ce qu'on a dans la vie, ils ont la tête. On a passé 5 sur 10 pour un mobile. Donc, moi, Kokananga, ils ont aigle Sindan, na Luanda, donc le bogan enveloppé. Vinanga le vrai Maboko Banque Francis di Kando Adral Ntelo moi sinon vraiment dans la minute sur le boko et les moyens de la combat femme les athées mais bah gros bisous na moi si ya Adral Ntelo puis président Jacques Loyeye Ntebino Nyos donc bah mbote na bino Freddy Dos Santos ya Félicien Yoko Nicole Bichicha félicitations donc aux upende lo Kongo Luka qui merci Seigneur Fondation Malasa ministre Dieng Mutema Nesto Mbona bébé na bino bébé eza bébé nini Maëlle Malasa ou bien Maël Malasa Maman Émilie Iboko le là vers ces Champs-Élysées moi c'est appelé Motema ya Patrick Njoli ba gros bisous na bino so bolinganga Natacha Nsingi. Merci toi bon père Yanza yemoko biso foté. Ouais sur 10 na pesio 9. Merci. Voilà aux amobali au bundi penda c'est pas facile à moi mbala lamba dans mon baso lambi boy c'est pas facile mais na pesio 9 sur 10 par rapport à résumé à repas au salé biso repas ndenge ni au salé repas na et ça biso et ça bien. En tout cas na pesi merci mingi et puis sans oublier na bosanité avant de répondre mon vieux Fioti na mon assistance na ça bien mon vieux Fioti ngoma mon poto na nenga bien kitoko makasi mon vieux l'effort en tout cas question tout nenga vieux présent vieux j'aimerais mon question notre papa résumé résumé à biloko nao résumé à biloko lambi ndeni lamba mekechaki makinini bon na awa na sombaki na laksaki ba épices na tchaki ba aubergine na tchaki ba muscade na tchaki ba feuille ya fait tikotika nga boité agodo keneme ya fait tikotika nga boité ya fait tikotika nga boité donc moi le connais ça nga bien ya fioti kotika nga boité ya kotika nga boité tenga ine ngape na petit na hoti tenga na petit na hoti ngana petit no te ya fioti ngana petit no kotika nga boité tenga na monio nga monio to cité déjà nga monio ve na habité na habité na on libéré ça pour moi musala mais ngana zao yo sali musala ni papa na ngana tu musala yango papa merci merci à Fioti merci beaucoup ok na tchaki ba aubergine na tchaki ba presque be PCB na kaka biloko ba kib magie ba mungwa na tchaki biloko belé kaka donc pona biloko na lambi wana fufu na ngapela ninga mingi ma semula bienzela moni semula tchaki wana semula et puis na nini ba matungulu na tchaki na biloko donc c'est ça résumé biloko na ngwana quoi na ngai en plus d'accord ba dédicace na yo ouais na pesi mbote na rifin boss obi vient en tout cas faut na pelo voiture faut na lo bango na bombango te petit bien nga vie bien petit na nga abi vie na nga na so melo voiture. OK
Yesoka lobby petit nanga il fait boss abi ve na pelo voiture. Petit nanga binanga ve na somelo voiture, il fait boss. Abi ve en tout cas comme tout matin na pelo car pour ça bien nikete nteke. Nikete nteke na qui fait na $100 na ça nga bien nikete nteke depuis Chine, ça nga bien nikete nteke. Pamela Miranda na bossa nyote sans oublier Papi Bous, papa français, sous Alimbondo, na bossa nyote ma mère que j'aime beaucoup Marie Kisoka. Mon père Perito Lazario, na bossa binote jamais na bossa na binote jamais na bossa na bino et puis sans oublier Tete Botamba na bossa nyote Bobo Kembe na musika na bossa nyote ya Papi le roi ya Papi le roi Maroc confirmé. Ya Papi le roi na zoya Maroc confirmé na zoya Maroc avec beaucoup ya Papi le roi. Wana kutolo bezate. Ya Papi le roi na bossa nyote jamais na zoya Maroc wana avec Fox. Les TV na kata Chine bambote belé Karine Mokonzi la baronne Karine Mokonzi okangisi poto na kata ya kolobezate babi moya lo bako telo ko parce que kata ekangi na poto ya koloba ezana ngote parce que photo kata mon boss Jean Thibaut Chiboabo na boss no jamais 3 fois plus que boss 3 fois plus que boss mon boss Jean Thibaut Chiboabo bambote belé na linga ko trop mon vient na ngai et ça linga bien toujours na boss anité na musika kuna fona tanga bakomo pesa be Serge Yema na les États-Unis Serge Ngwa baski na rata Kirsivine États-Unis et puis sans oublier na musika na mona massa na Evariste Evariste Yves Abdallah Evariste Mama Abdallah na les États-Unis na bosanité na musika Serge Eric na les États-Unis bambote belé et puis sans oublier na Ronel Kossi everybody na bosanité babato belé balinga alliance de sofote tokata barbao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, top na mon ami. Na bossa na bosseka sombo l'historien, mon ami bosseka sombo historien babi donc chouette ezali monda motika le fobu donc abike dame donc historien yeyo donc allez nga munene donc allez nga munene 67 kg 94 Lobby tomati pesé. Nga peut-être 32. Malio na mati peut-être 32. Donc to suka na kata baba jana zalia kata bao marichana kati kata bao ya Felicie yo kwa kati kata bao kata la ya kati kata bao Aminata son père akati kata bao Karine Kianza kati kata bao Ronel Kosi akati kata bao ya Papi le roi kati kata bao oh jane oh ale jokatai ay jane oh ale jokatai oh limere gabana kati kata bao ogigo kaila kati kata bao bose l'historien ya kati kata bao na nenga misembe kata bao mutuli boma Minata son père akati kata bao merci verdict yo kati kata bao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons sur Eco RDC de Makambo. Là, je salue directement Babi. Bapé Saravama na pesi bambote belé na madombonga moté ma fio tingoma bambote belé na bamboka na bango et puis bon séjour na fio tingoma ana kata Kinshasa. Merci. Tokuta mbongomba na simana émission ko zali ko yasoka ezala elubuya bastate ego za télé réalité so za télé réalité et si on parlait de toi. Merci à toi Verdict Yoka 24 mises au point. Merci Bob Molema c'est premier pourquoi pas Nora Kalonjimo Sapembe. Je vous salue tous. Bye bye. Bisous bye.